eloko na koloba edito image film we continue kaka frapper bango na film edino image Panza Sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image edino image. Bonjour monde entier, bonjour Balandi Touya Panza Sango Congo. Naebi bolingara epimisa mutro HM la perle rare. Balobi lelo tozana maître Maurice. Lokumwa mboka Congolais auteur obundela biso championnat du monde. Donc ezalate loto uto kangaye en plein entraînement. La bino pour qu'expliquer le monde entier ndebi tumbeleka kitobi ka sepeli sebino apola a gagné sepeli sebino donc yango bobenga ki partout bon lukela dino image lukela biso maître Maurice na ba o ba bete maboko na ba fingaki biso nyoso lelo to découvrir maître Maurice na ba o ba yebi ete po mususu ba binga na yebi ete ngana ebiete puis misamu ngana ebiete bozwaye ko ngana ebiete donc tellement ça le kuma mboka et dit l'image toyo kangela bino maître Maurice en plein entraînement donc tozwaye bonjour. Bonne nzoto. Ouais, ça va, santé. Balobi pe oh vimbi so pendeni maintenant mon ah. Voilà, distraction congolaise, tout le monde est important. Oh, maître Maurice, la mukate. Oh, monsieur Salobi, maître Maurice, banda ba beta mti le loa la mukate, mais biso to di no image abi non petit photo kita. Maître Maurice ngala moni azota maître moni opé en pleine forme ou entraînement donc na ba biloko yo nzambe na ngai ezalate boni championnat. Oui, championnat du monde est très bien. Je me porte bien à tous les Congolais. Je suis en train de vous dire que le championnat du monde est bien passé. J'ai participé au Bercy tant que Congolais. Le seul Congolais et le seul Africain noir qui a participé au championnat du monde qui était en Bercy. J'ai participé mais j'ai perdu mon combat parce que bon, c'est normal. C'est normal par rapport à toutes les circonstances. Apparemment, j'avais même pas eu les frais d'émission. Donc, l'équipement a se débrouiller pour un équipement. Heureusement, entraîneur au centrafricain a fait un équipement. Après, il y a des choses qui sont suspendre le Congo. Il suspendu pour qualifier. Il y a place compétition et on qualifié. Bato belé bazela ki yo bato belé bazela ki combat ba congolais ba bien lembisi biso biso ndo zela vraiment to ba ki ya pola kate mutuma benga et puis moi mbala la pola kate neni na poli sala ki nini entraîner au sala ki bientôt se préparer qui bientôt donc nini on va expliquer biso monde entier quand tous en défaite devant on ne dit pas que non on a préparé qui bientôt. J'ai raconté un sportif qui était supériorité par rapport à moi. Elle a déjà 2 fois champion du monde, 1 fois champion olympique. Elle a trop fort par rapport à Ngaï. Elle a préparé Ngaï. Mais, et mon année qui est donc, en plus, elle a bondé dans la catégorie Ngaï. Elle a bondé dans 86 kg, elle a bondé dans 74 kg. Donc, parce que elle a déjà découragé, Congo, elle a déjà inscrit, elle a déjà bondé dans le après, elle s'est baissé un peu. La seconde semaine, mon manoir s'entraînement, elle pour les moins normal. Elle a pesé 78 kg. Le jour où elle a pesé, na yebo na 4 kg de plus moi na sala ote meyate travail mutekita biso kilo wana ngale na shoti na matina na buna na 86 kg mais so tali mutu bunda ne ya bimalo kwa Goliath ngalo ma David mais pour nga yango na tes raison tant que sportif j'accepte le défaite pour na poli na championnat du monde ça fait combien d'années qu'on est qualifié na vraiment mais ngasko na qualifié ba Nigérien ba équipe belé à Congo ya Afrique noire ba koki qualifié mais ngana les scènes na lekaki na pesi ba tutu balinganga mbote mais boye bango championnat du monde et championnat moi ba jeté et ça championnat moi très difficile très dur donc Melo champion du monde de France wa uta année passée ba beti 15-0 ngana pour les 10-0 mais il y a betami 15-0 ba beti ba prise ba 5 points
mais ba français ba betele maboko. Hein? Donc Kadjef Zelim Kadjef. Zelim abundi ba betier devant petit nanga ba kaka. À mon niveau beti Zelim supériorité technique. Mette ba kaka musilingi ngaebi. Ba betaki tomoni mais ba fingi était. Ba pour la ba 12-0. Ba français ba beti ba fingi bango te mais nga Congo la pour 10-0 ba critiquer nga. OK, j'ai fait l'effort à arriver à ce niveau-là. Congo n'a eu primité. Équipement au bundeleza te. Odima amuni na salaki. Équipement na club na bagnolé na eu scotch na bambi. Bakomi RD Congo. Na liboso ba bambi scotch musu bakomi loma kombo na nga. Pour équipement ya laïté na nini ezate. C'est-à-dire na sali quand même effort pour na buna pour na mouye mboka na nga. On a commis ici bateau basuba soutenir nga na pesi no merci beaucoup pianga toujours confiance mbala sima na osepeli sabino et en plus bateau ba critiquer nga championnat yango ezabo bisanga na catégorie na nga o bolobi ke fa bazwa nga te na lit fa bazwa nani to za sko bato so bazwa nga te banga bazwa nani liter nino aza na catégorie na nga na France amo na Europe mobimba o abeta nga azati o amoni ke mamna lo beza lokuta na pesi bango tout défi o yebisinga club au sar entraînement na ye na club na bino bengisi pata moi sino na bana na yo au filmer na lit na ye na coach wana na betio pour na lakisa ke ti bazwi nga po na za supériorité par rapport à na catégorie na nga mais bozo critiquer na lit sport eza gagnant na défaite de ce na perdre eza te ke na perdre de vie na mobimba bongo asko na ba Maroc nyonso na qualifier na qualifier na championnat d'Afrique na Maroc sélection Maroc équipe nationale pays Maroc etindeli nga invitation. Na CP là ce qu'on a mon championnat du monde on a participé na eu bourse il y a préparé na Inde pour 3 mois mais ba bifo Congo foot à 30 € par jour pendant 3 mois mais na bengi sko ba dirigeant mais mutu mo foot la ngambongo wana zati fana que préparé na Inde na championnat de France César tous les Congolais ou à Saralit boye bango na ba club ya bino so ça déjà 3 ans na monde à lelo par rapport à participation na ngapé lisusu et permettre aux étrangers bakoma Kobunda, na championnat de France, sur ça 3 ans, la club nous a en licence pendant 3 ans. Pour Naïm n'a pas qualifié qui. Si on a qualifié à té, Africain, moi, le loco, on a zaté. Le loco, maintenant, aux Marocains, au Bunda championnat de France, sur ça 3 ans, la club. Grâce à un Congolais. Au Betty Combo, on a loué l'homme à Google, au monde à palmarès, au Betty Maurice Antonio Loma, au monde à palmarès, la Bouna des sélections. Na suna minga au pauvreté na ba Congolais, j'en ai marre de nos communautés. Au Léba CP là, on a participé. La Coupe du Monde, ça fait combien d'années? Oui, mon côté, tu as Baba, tu as 9. Je crois qu'il y a une image, tu as 9. Restaurant Ewaka, chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité, spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours de 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngoulou, mafé. Accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atsieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekiteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. 9-0 na Slovaquie, son équipe ni nangwana. Na Brésil 7. Siko ngaimba liboso na ke championnat du monde. Napoli 10-0. Na Lit 10-0 na Lit, c'est rien. Bo bato ba pour la 15 ba 17-0 ba olobani.
parce que ba congolais boyo finga nga ole bo encourager nga bo finga nga mais pas ma place wana comme une effort nga moko wa ba congolais puis baza pour ça ba maître Maurice au banda sport na Congo to na poto kaka ndo sali sport ango soko ko éclaircir ba banda sport na poto to na Kinshasa po mbilinga ezali ngana banda sport na kin na bandi sport na poto te naza tout d'abord litaire ya Kibomango ya défunt Jacques Chang Mandite les grands techniciens les grands catcheurs na commune ni wana ezara na commune ya na commune na Bumbu après na ko longwa lokwa na zimo na Kasavubu na yo yasko na club les 10 nem te bimisinga na ba compétition club les 10 ezara club les 10 ezana Kasavubu eza club ya oyo ga maître Nzimbinkoyi mais maître Biflé ya ba club lokwa ba maître Kai ba Cheri Lolo ba nani ba maître lokola ba Kibuisa ba Mampila mon club au place bimi ba to ba bimisa ba Mampila ba Flèche ba Dongi ba maître Mboa maître Maurice batu mususu ba lobby maître Maurice a muta désordre ayi wana muta loyenge muta désordre après ça ça ba sportif soni mukala Fabrigaz donc nino ko ça bato bana monde c'est pas biso to ebi wana bongote monde entier ba eba maître Maurice na ponde msune bayoka po eloko sala eza honneur à mboka ya honneur à mboka pardon eza honneur à mboka bo sala peuple congolais comme ba champion papier abedi bo sala honneur à mboka lokwa pe bino maître Maurice o sala honneur à mboka yo mo lobi depuis année nini Congo kenda championnat mais yo honorer ba congolais honorer lisusu biso ata to gagner te mettre komi nino ko ebisa batu tout baloba maître Maurice aza voyou maître Maurice mukala Fabrigaz nino ko éclaircir bango bon na combat qui voyou déjà wana faut balonga parce que maître Maurice c'est un patron d'échafaudage entreprise de BLJH Loma Service ou ils sont bêtis même na YouTube et na Google au mon adresse c'est en 20e société dans la 20e c'est BLJH Loma Service c'est la société échafaudage suis père des enfants na bana na se respectaka naza éduqué moto ayebi bitumba na balabala lobanani na bunda na balabala ti naza non respecté et deuxième chose naza mukala ya Fabrigaz espace wana c'est ça va pas pendant des Fabrigaz yemba Denito de Genève, maître Maurice Loma. Eh, maître Maurice a côté sous maramba maître Maurice Loma et kozonga te na mo pepe. Ah. Ayembi po ala kandate. Eza petit nanga. Et bien na comprendre que Fabrice en plus ça boka nga bien. Na balbum tout. Au moins na o mususu asuka otoboka Maurice Loma ya. Donc wana mukala na ete Loma ya. Donc ya na ye. Oza mukala na ete donc oza nde vie na ye. Maître Junior Mukuna Toro aza mukala fali. Maître CD Mededo mukala fali. Te maître Manix mukala fali. Te. C'est-à-dire le ça la bongo jalousie. Ngana dali ve ya Maïs Fabrigaz. Nathalie place on a songa mo petit nanga beta ndule nga mo viene na zana tant que mondialiste. Le seul Congolais à bonner championnat du monde. Na championnat d'Afrique ko na olobela ngote pour na bundango trop. Siko le seul Congolais. Ngana sala troisième na championnat d'Afrique na loba raté na ganga raté. Deuxième na championnat d'Afrique na loba raté na ganga raté. Et so baza pour ça image comme ganga raté so ça pour ça ba image ba ko zwango ba pe ba confirmer ba o boya. Mais to sala mission boy na otela ba ona image à championnat du monde na oto bunda. J'étais le seul lutteur congolais à participer à championnat du monde à Bercy. J'ai défendu mon pays. Même si j'ai eu la défaite. La défaite ne veut pas dire que je suis faux sportif. Na meilleur par rapport à Bateau ba sélectionné. Donc nena boye na ko se justifier na maramboté. Batebele balo en plus le seul catcheur au soit ça maramba bien. Oza na gaz na Paris ya osakanate. Wa leki ba catcheur nyonso na city. Eloko na koloba edi de image film we continue kaka. Allez Maurice. Oh vas-y hein. Gère ton match. Tourne-toi, tourne.
for technical superiority on that knee from Finland, Ville Heino. Champion de 2013, junior, réussite française sur le tapis. Et victoire sur le tapis du Finlandais Ville Heino. eloko na koloba edido image film we continue kaka. Maître Maurice, question mosusu oyo esalaki moi lokumu wana air moko ekitaka balobi il paraît au betaki di nani die edingwe matraque na terrain ya edino image ya Villeneuve Saint-Georges matraque électrique. Est-ce que vraiment ba fan club na po ebi ki wana batu balingako wana batu ebele ba mibali balela yo me babi ya acte wana aleki na télé ozokisi ye babando banini donc ba fan club baleli babi non bongo te biso tolinga kende bongo te. Est-ce que ko éclaircir bango eza vrai ou eza nango kaka base kande makambango ekomaka nyoso kaka base ou soit à l'outil kaka sala nini moko boye bino na bino ba sportif boye la nini eza nini entre yo na die et dingwe. Bon na mo na kokota na kati normalement moniso we randa tchap na boye tourner page na tourner page en mais na mon est important pour na bato balinganga. En fait moi na wana za muta théâtre aza muta sala théâtre moi le wa mo sa théâtre mo ba déguisement au sala aka alati akangi babande aka asali beni na kangi baba bloko aya asombi tazer na ye na wenze alobi ke tazer wana ngam na tchaki eza ba théâtre na ye sabino ko a deux choses o réveiller bino ba congolais komba ka tshezaki vendredi samedi dimanche bolanda botala image ya samedi tanga na bundi na nzimbi tanga na siko bunda na nzimbi soki nga na tchaki matraque metana na zui micro na bi die edingwe soka za die edingwe aya kola musa nzimbi die edingwe par kotu ba betele fa papa mageto sala ba kisi na ye mutala muka ita korene pe ola musa ita la muka ki apa koinga moko na la musa ki po jour ngo na betele démonstration na bimisa poulet na carton wana zaki mama na numéro asuka siko jour wana azaki na matraka courante na nzoto jour wana akangaki babandi te ne longi wana samedi siko tema ba doit mona eka nga défier nga ndezaki mongo public esengi ke fonga na eto bagarre dimanche tala théâtre dimanche photo bundana ye to ye to komi basai classement babi die a bundana Maurice ya lobi a bundate ba ese na classement otenga na bundate santé ya bien te aluki ba raison abo ino obunda après ba changer classement ba check kanga la machine de guerre contre Maurice nga na ye na bundana kanga machine wana tikele na kati ya vestiaire ya ye eloko na koloba edido image film we continue kaka. Alors je vois la sortie qui est maintenant sur le ring. Mais je comprends plus rien. Alors, équipe-moi sur le ring. Alors, c'est qui l'adversaire s'il vous plaît? Équipe-moi retourne en Guingue. Applaudissez pour équipe-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez que l'équipe se batte sur le ring ou pas? Est-ce que vous le voulez? Où est son adversaire? Va se battre avec qui alors? Non. Listing s'il vous plaît. Alors, Tozala Sangomoko, Yarope Sabino, Toyambi Mupaya Munene Awa. Listing s'il vous plaît, je comprends rien. Nazo comprend. Oh! Mettez le
Edido image. Film we continue kaka. Ke matana ring. Abeti moi tour na ring ya 2 minutes à kiti. Après ba bengi kanga na machine de guerre ba yo benga na machine na ring to bundi. Wana asali na vidéo te alo ba raboto nga matraque alo ba bazokisi. Ayaki abunda. Olandanga. Mais après wana lundi na on attend lundi ko kisko ayebi ke ba fanatique ba se justifier ba lo ba mende nini ba kombe bundami vendredi samedi dimanche au bundi te. Si pas lo bana batu pourquoi bundi te pour bangi. Yes ko comme ça sko image. Maurice amenansinga oui ke na yo mona sko ke. Soko aza acteur pena ya théâtre azana ba vrai rôle au sala. Parce que comment moto se déguiser pena ningo wana tie ba bando kangi na nzoto. Mais bon, tu as l'image à samedi, tu as un matin na ring. Est-ce que ça a une bande de longue? Parce que l'image, on a dit une image pour balancer en haut. Na rejoindre pena, na opé c'est une image une émission oh. Bon, tu as la une matin na ring, on ça la show na ring. Azaki na bande te. Après ba sengi to bundane lobby. Les dimanches na ngwa fait to bunda Kimi ne komba. Là c'est justifié pourquoi Kimi a cause à ce que ba cinéma kangi bande ne longue. Ka sombi tazer ne na wenze. Avec ba boto langa tazer. Na bisa bino sko victoire. Mais sko pourquoi kizenga na komba tazer? Parce que ayoka kenga na zaka na tazer. Ayebi bongo. Siko yaki le baguette a boto linga tazer. Ah ba congolais. Et dingo penanda azana tazer électrique ya bamba ya matrako ba tiara batu. So na tia ngo na nzoto ya ozala nengwana. Arola mukapa ba tia matraka fox ye. Yo za oya yo. Na bi ngai déjà naza mutu na sala sécurité. Zaka na tazer. L'accès biso so za ko l'accès biso ya problème te pour que to confirmer ba landi bana ba tout ya monde entier. To confirmer bon que oya l'accès qui za nango oyo za nango te hein. Ouais. Moni. Ah ça ba cinéma na yo wana. Moni oya l'accès qui soma na wenzi na yim na place utité. Pe na tie tazer te. Ah ça la ka bongo po na sa bongo pour ba fanatique na ngaba yi na ngaba linga yi. Mais na o balancer no ka na émission bo mona image ngana na ring. Tant to linga to bunda. Pour to pesa ba to rendez-vous ba to bunda lobby. Tala no mutu okondi mapene ko sombi tazer. Oko somba ba bande en plus o salir kombo ya ba grand maître. Lokwa ba Shaolin. O salir bango ndengo wana. Conscience na ye place avanda yebi. Die dingo place oza. Talanga bien. Oyebi makambo ngana oloba. Conscience na oyebi. Kenga Maurice. Tazer oyo la kisikuneza ya ngate. Babande yo kange na nzoto. Okange po fanatique ayo kelo mawa. Depuis 2014 à Bundate. Contre Zara Fatou Bounane combat aller na retour. A gagné combat chance. Akima alinga Bunda retour te. Ba suspenda na fédération. Pour Abunda, faut asala ba accord auto sina na papier. Siko yena ba accord wana logo abanga ko Bunda. Akoma osala siko ba cinéma wa somo osala. Sko rankine na binwango ebanda na Congo toka na mamba bitumba toka jalousie kaka to ndenge nini yango pe po biso to comprendre te kaka boye bino mibale bo welela nini ezani oyo tala na regretto moni passeport ezana trop de cachet na bimi trop pour na sport ozomona ngate oyo eza ngate na utagi ba bengisa biso na kin na ba ministre toke 2 fois kubunda moni ba cachet ba njili 1, 2, 3, 4. Ba Maroc, na obima trop. Omona, ngana o voyager trop. Oh même so tali visa Maroc, championnat d'Afrique. Sikoyo ba makambo boye, ngana kenda kolanda ka mutu mo boye oyo, asala ane logote, avai na kona bango, a salir ka image a kacha, salir ka image nanga. Ba Congolais nyosu na oyebisa bino, na ochela bino image o ngana ye wana, bo mona shondenge lekaki. Et en plus nenga zo kosa ba Congolais dimanche abengiseke dino image abengisi ba tebele bayaki kolanda epo batala ndete obundanga na ye ebeloni asalaki alobi na obunda te mutaboyi ko bunda maka matana ring isko wana mutazate yaki mataye mo na ring sans arbitre sans que babenga yo mona tika sa théâtre akina ring amati tana ring ya mataki arbitre ate alibita o compter ta sifflet ya adversaire abunda na ye asali nega ma cinéma na bana matete batambula na bango apa kitsa zongi na vestiaire ay lobi na tonga bando benga ba journaliste alati ba bande mon frère na moni yo oza grand acteur à théâtre ngala ko sola na nani na Jani Faza la ka masa na ngai masa na ngombi pazawa ba ta théâtre ba sala musala bena José de Londres na sola fo bazwa yo
faut bazwa et ça la pena bien. Donc le roi via ça la théâtre kuna yo pe na osenga bazwa po yo po ça théâtre po na moni boza makasi na déguisement parce que moni exa oumela na comédie donc yo pe théâtre ozo sala. En tout cas félicitations hein. Na théâtre ozo sala tie ba pota. Donc bon to komi ko nanger déjà na moi presque na suka émission na biso nini ko ebisa peuple congolais ko assurer bango nini pour la prochaine combat ou ko assurer ba fan club no tout o balinga ko Maurice à part championnat du monde et na ratango na championnat de France na bunda awa na décembre awa novembre pardon bozala novembre décembre ils a championnat du monde des awa na boya belé na osepeli sabino bato ba finga ngo ba finga nga tout le temps wana boya championnat du monde des awa na boya participer nandi mabino boya polé ezala question na bundi na qualifier tant bon mona nga ba bengisa sur place mo boko mo finga entraîneur wa sélection na biso za centrafricain aka na posa mona bato ba osala na bato ba obunda ya ozwa tant mona bino te sona se retrouver nga moko ba ozwa ka ngati bino bo ba meilleur bo bomba Evre na ndago te boya osala mettre gelo lo magaga melo ma les grands lutteurs donc Petron a danger la promesse à l'élite congolais na PC bambo te place à Ali donc sans oublier DJ Love original batutu balinga mettre Maurice Loma dit nos images Eric Mando le jeune mettre Daddy Bigis Big Dad le management Yuri Kalenga Munchafu ba combat championnat du monde na Afrique du Sud na yebi ke le kabenga na ju défaite mais yo gagné pour ba fingo le quoi ba finga ngate Churambo malembatable yo yebi ya palin bambote na yo mettre CD médaille d'or bambote no place sur Ali tous les lutteurs bana kata France na pesi bino bambote tous les catchers na pesi bino bambote pour na linga bino trop mon ami personnel mettre Francis Konkunga la Pulga David Pyramide sans oublier mettre Dadou Mushugudani bambote na yo quoi donc Beja d'Angola il qui makoma ba otobima champion du monde champion d'Europe tout yo ba on me balé Beja d'Angola na il qui makoma bobimi ngo ponga na zalaité na zali championnat du monde abino bo profiter les mêmes vendredi on a obunda championnat du monde bango ba obunda championnat d'Europe ya ceinture ya catch ba bunda ki on a Belgique bazui ceinture bazui deux ceintures na leli na catch na zo ceinture te na kuta na événement bongo te mais bango bazui ceinture wana ponga na zalaité mais boye bango na koboto la bino ngai na koboto la bino ngo donc ezaka biso nyoso ba congolais okumwa mboka ngana sepeli po bazwi yango e mona ndika tanga na rate relève ya Ali mais na yebike na oboto la bango ceinture wana ponga na mona mama maître Maurice alobi akoboto la bino ceinture balobi o eza masolo ba champion là je profite et on peut sambote na champion Papi Abedi balobi ya papi masolo eza ya ba champion ka o boka champion Papi Abedi mais ozana ba judoke belé loko ba maître Mouze lokolo loboko ba maître Mouze lokolo loboko ba zena mongita ma sœur balobi de cœur balobi maître Bobo Ependa balobi maître Cobra maître Jigo nyama solo na kati ba Espagne ba Ali ba maître Trésor Zambrota na kati mia ba toi mwamba ba grand maître judo ba wana ba maître Kassé ba maître John ba maître lokola ba Gila na bon apata bandero na ngata ba deuxième masolo ya ba sportif na bon rappé je profite ba maître CD ba maître Kamango ba maître Big Dad ba Daddy Bigis ba maître Jigoro Misamu maître CD Misamu Dudu Misamu balobi Alan Misamu Tantine Linda Pindi mama na Manase mama la ngamo Céline Mangumi faut boire ba maître nyoso faut linga ba faut za maître waza social na ba maître tuko kama non ngala social Papi Abedi to yebi mais yo obwaki pena ba kasi ba kombo nete ezake na yebi nanga ba zik nyama solo obali na kati ya mibali ba mettre timbo ba kombo ezande tina waka 12 litres ba mettre 300 ba mettre Jagger Mulenda te ezake ba kombo binkumu wa ba mettre judo la police mettre Jagger binkumu ba mettre Pagi à la seconde mettre Bobo Ependa donc ba kombo na foko tsanga ngoti foto ko tsanga wala mutu ba mettre Sibo mettre judo ba mettre Sibo ba mettre Rick Mando ba mettre judo
Ah ouais. Là, pour ton âge, déjà na souka émission na biso maman Céline Mangoumi, balobi Christelle Enké maman na Cameroun, balobi Vienel Boum la patronne, Élisée Pekombe, Eucharistie, balobi Yaya Manuela Milandu Jenny, moi sa taille balobi, restez branchés. Na site namne bolingaka mingi ya Panza Sangwa Kongo balobi to Panza Sangwa Kongo tina lifobo balobi baleli Anel Kakabamba balobi na linga bino mingi partout bozali na linga bino mingi même ba kombozo ki manansi misamu dudu misamu famille misamu mobimba de cœur là c'est ma famille balobi wana nde famille maman Céline Mangoumi na lingi bino edino image balobi le grand caméraman balobi image à solo. Restez branchés. Na site namino bolingaka mingi ya Panza Sangwa Kongo lelo to embela bino maître Maurice. Balobi silita koloba. Balobi azana biso tina lifobo. Balobi silité ba combat eze belé. Boza la brancher balobi edino image ya zola bino image tout balobi o eza émission intelligente. Eza émission te ya buzo batolo ba betiste. To le ba makambo ezali. O eza te to loba te. Donc HM la perle rare nga naza rare parce que na lobara oyo eza important oyo ko vanda mutatali bino fona landa ye ne balandi lelo maître Maurice apesi bino actualité oyo lekaki bitumba bundaki o asalaki donc vous comprendre ce que bozali mon yaya l'imbattable Churambo balobi de cœur balobi a parlé mon frère propre grand frère propre balobi oh est-ce que tu as une photo bana yo est-ce que tu as une photo l'imbattable balobi babio le barabien balobi maître Kimia botika la brancher na site ya Panza Sangwa Congo. Au revoir. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Jean c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Déloger à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman le global PM Express. On bise toujours l'artiste Oyo. Il nous a toujours battu bazar à l'idée sur le Patrick Malouavengi. À heure d'ouverture, la chose à l'idée lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Koluka Mundono te. Tokutami Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, et dit nos images au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na ba poussa na Global Express pe avant na idéologie en wana. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déroulation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous les toujours dans la poli, tous les fret par conteneur, les fret maritime, dans les fret aériennes et tout dans l'avion. Le dans la petit poli, la poli express, où c'est là des jours. Et ceux qui ont un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez que comment on a mis au fouti à la poto, au salut maramion sur la kin, la ndenge et abisso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au mono ndenge prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tien l'élo, aux huiles l'élo. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.